eza nango ba chapatoire mwana mboka gouvernement ko bimate ndeko tilo mbongo nyo sali yango na ko comprendre mutabote bazo benga muto zo mona mutu munene mutu evimba mais na kata mutu wana eloko ezate mpona nga kutu namona kake nzamba kitisa ta moto etundika mboka wana bomengo bango bawela kesa nini esila talo me banda kisanga ngo bana me banda tibubu hey kisanga ngo tozo eloko moko te ka kisanga me banda sentiment wole baba yo ka ebe nini Rwanda akolama madesu na Rwanda pilipili akoloka na Congo Rwanda akosala musala na Congo akozonga na Rwanda ba comptoir minéré nyose eza na kati ya est kuna eza kameme na Congo te ba comptoir wana nyose eza ba Rwanda Etienne yango kaka le même moto Etienne akufa te azaka aya kutrouble bato na mboko yo Etienne soki okufa bunga libela que avant tokoma na mois de juin bokoyoka esandi ambassade ya Rwanda wana bokoyoka ça je vous dis omoni DPS lokola otombola Kongo na mapeka biso tokolakisa biso to aba Congolais tala kilo soko mema ngo na mutu olembi bakita ngo na mapeka ba soko olembi okoluka muta kita yo mwana mboka makambo obiso tolobaka mikolo nyonso eza makambo ekokisa makambo ndeko Chilombo biso toloba na ye po o gérer mboka fo ozala mutu moko nanu compétent po o gérer mboka po ozala mutu moko oyo aza na dignité lelo otuninga motuna olobi mpona likambo etali ndeko Kabila ndenge nini azongi na kati ya mboka mais ezalaki bakor na bango na Chilombo Kabila na Chilombo bayebani même koloba aloba ke toke Katanga tosali boy toke boy ezaki lokuta Kabila na Katanga ezaki nango kaka komba pamba Kabila zaka na Rwanda alungo Rwanda akoti Tanzania alungo Tanzania akoti Burundi alungo Burundi akoti Uganda alungo tindeka kobaki na Dar es Salaam ezaki bashena bango Kabila kendaki asomi minduki na ye na Russie ekoti Dubai ke Dar es Salaam ye na Tanganyika lelo Kabila aye ko regagner kinga kati na ye Kabila zana kati kinga kati c'est que pona lelo Kabila zaka shina Rambo azongene makamune nyoso siko merci mon amour na koyoka ndeko lobi ke Kabila azongi mboka po yene munguna na biso mutu akasaka biso na makona misaye poto tele matokunda eloko nini ezosanga biso ke tosela lisusu makona ma 2023 po keba kasi biso ndeko nanga yebi ke no Martin Fayulu apesa ki déjà ngo aloba kango biso to banga Kabila te to ko banga Chilombo te parce que to yebi que le pays appartient au peuple. Quand on parle du peuple congolais, bazotala au peuple azosala par rapport à Mboka. La population congolaise est en train de soutenir leur candidat. Oyo azana mutema na bango, to bengi na kombo ya mvulusi Martin Fayulu Madidi. Yende mutu azali mokambi ya peuple congolais, yende mutu azali mosunga peuple congolais. Yango tolobi boye. Biso tokobanga Kabila te, biso tokobanga Tshisekedi te. Et puis bino bo kanzeke no biso to kanzeke no élection en 2023. Wana elobi Kabila na Chilombo. Mais pour na biso peuple, tolobi 2023 eza musika, tokeka élection kaka mikolo eza na katia. Merci pour le mot gouvernement était que peuple congo. Na bisa que déjà bien avant, na bisa que eza ba G. Gouvernement ekobimate, mon frère. Avant de faire sortir le gouvernement, liboso ba proposaka budget mboka. Parce que quand le gouvernement sort directement, bazo bimisa ba frais de fonctionnement, il y a un ministère. Pour le moment, vous n'avez pas le budget. Besoin de bimisa gouvernement. Gouvernement wana boko bimisa wana. Ba ministre ba kozo ba poste. Frais de fonctionnement boko pesa bango. Oute là wapi? Eza nango ba chapatoire mwana mboka gouvernement ekobimate ndeko tilo mbongo nyo sali yango. Na ko comprendre mutabote. Bazo benga muto zo mona mutu munene mutu evimba mais na kata mutu wana eloko ezate. Tolobi na monsieur Chilombo. Monsieur, si tu crois qu'on va encore te soutenir jusqu'à 2023, il va bien que biso to ça sur toi comme en 2023 té. Biso tana biso ezali. Banda awa to 2021, tu 2022 awa na kati. Tu osila nande ko Chilombo. Akita mata to kosila na ye kaka awa na kati. 2023 wana tala biso té. Soko songi sima to ba ki to kenda ki biso nyoso na ambassade Rwanda pona ko benga na ndeko Karega na ndeko Karega kenda tina 48 heures to pesa ki était que peuple Congo. Bozo mona te to solo ba meto so sale yango te. Oui. Oyebi ndeko Chilombo lelo azana ba possibilité azana nyonso. A ko soutenir ba Rwandais. Ba Rwandais bazala simana ye po na olanda ki ndeko Israël Mutombo. Alobi nini? Akei na Bukavu na est du pays.
ake komona makambo ndenge eza kosama na kati ya este. Rwanda akolama madesu na Rwanda, pilipili akoluka na Congo. Rwanda akosala musala na Congo, akozonga na Rwanda. Ba comptoir minéré nyonso eza na kati ya este kuna, eza kameme na Congo te. Ba comptoir wana nyonso eza ba Rwanda. Kilo masala passerelle ya 30 mètres et permettre ba Rwanda, ba Rwanda, ba kota Congo, ba sala aller retour. Passerelle wana de côté masala eza 30 mètres. Ezo autorisé Rwanda beta même 100 tours ya Congo na Rwanda par jour. Yango to mona kiboye. O bazo sala wana pona biso to ko sala sous marché te. Ngai na loba kiboye. J'ai des militants ici auprès de moi, tu vois. Ba o nyoso za komona. Yeyo muto bundane bitumba. Yaka. Tolobaki na biso boye. Mutu to bandi ne ko sala résistance wana RDC eza yeyo. Oyo to telemela ndeko Kabila. Toza mabanga. Wapi zero. Toza mabanga to bamba Kabila na balabala. On était avec lui. To mona tilo mako leka tozi effigie à présent Eli. Toke ko lakisa ye. Masa se betama bakanganga na kacha Pascal wana na komina Masina. To sala nyoso wana. Et puis yeba bien que na 1998 wana ngana zaki na premier primaire. Bande ko na biso ba Congolais ba bomba ba Rwandais kakawa. État d'esprit ezaka 1998 eza différent na état d'esprit eza lelo. Génération na biso lelo baza esprit koleka ba génération wana leki. Nous avons l'assurance ya côté le melaka ambassadeur Karega wana. Karega aza le côté. Tolobaki na bino boyi. Tokosala so ba sitting te, tokosala so ba marche te, mais bogoyo kani biso tokosala pona pesa Karega. Toza ba préparation, tozo tambola, tozo étudier milliers. Okoyoka ti tokomaka na mois de mai awa na kati. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça dit que l'ambassade de Rwanda wana pona vesa Karega. Tozo beta ngo sous publicité te, tozo la ngo sous ba sitting te, tozo la ngo sous ba marche te, mais au biso to préparer et ça na mitema na biso. Karega ne présente rien au Congo. Karega ne présente rien au Congo. Karega azali mutu moko batindi kotinda po aya kokota des autres na kata RDC. Yango torobi na yo, Karega linga te, ba kozongisa na serkei. Non, c'est moi on a ba diaspora na peuple Congo nyoso o baza mona ti ba kolanda na pokwa yo. Bande konanga nyoso oyo bazali banda mboka. La fauliste Dieta Kabuya ya nanga nazo benga yo téléphone lekati. Naza na posta na bino. Soutien na bino ndenge bosala kawana ezala motiver sikoyo. Na lobi na bino pe na promettre bino bande ko bozali banda. Je vous dis et je vous promets en tant que jeune Congolais et commandant de la résistance que avant to comme en mois de juin bokoyoka esandi ambassade à Rwanda wana. Bokoyoka ça je vous dis, je parle devant les médias. Nazo bangé le côté na lobi na bino que avant to comme en mois de juin bokoyoka ni to ko sala pour l'ambassade à Rwanda wana. On n'a pas peur des Rwandais, on n'a pas peur de Karega, on n'a pas peur de Kagame et on n'a pas peur de ces vaillants là Chilombo. Chilombo chez nous ne représente rien. Azola qui s'habille sur le côté, mais c'est Chilombo qui a bakane fara et bien. Chilombo n'était pas élu. Les lois en ligne qu'on s'habille sur le recensement. Alors non, le pays ne va pas bien, le pays va mal, au moins tous les censés populations, toi tu es messieurs, mais toi tu es faux. Aux Aliboma, Moutou les gens sur la terre. Faut pas savoir même le seul peuple pour battre là. Toutes les frontières de la République est ouverte. Des étrangers entrent comme des brebis. Il y a que le conseil de recensement. C'est que tu as besoin, Rwandais comme un Congolais, Ougandais comme un Congolais. Or, mon consambo qui a marqué pour le consambo de la Bisso, un vrai recensement est un enrôlement. Parce que tant que tu as un enrôlement, tout Congolais majeur est obligé à consacrer des électeurs. C'est ça le recensement. Il y a une élection. Ça c'est le recensement. Nous n'avons pas l'argent de organiser des élections, nous n'avons l'argent que de organiser le recensement. Oh, ce qui est total, il y a recensement, non bon gouvernement, il y a recensement de l'Ekebele. Tout ce qui est un recensement, il y a élection monétaire, on a recensement aussi dans WAP. Le président élu Martin Fayulu Alobinaye, nous avons tous les moyens pour organiser l'élection. Yami Balé, un chef de l'État, a organisé l'élection. Mais j'ai été élu. Moi, j'ignore tel que je suis là. Je suis le coordonnateur de la place de la résistance, Massina Quartier 3, et j'assume la responsabilité de toutes les places de la résistance de Tchangou. Quand j'ai été élu par le peuple, ceux qui m'ont fait l'élection, parce que le peuple m'a fait kinga. Le colonel a fait ma camalamu, a compris sous confiance dans Balami, ni balé. Mais ils ont été élus au peuple.
Maintenant, pour ceux qui sont peuple, légitimité, on a pas voté pour la deuxième fois au Komi Kobanga. On a compris que non, Tshisekedi avait volé les élections. Parce que ceux qui ont dit qu'il y a un peuple, à quoi qu'il élection, il y a un autre lobby. Il y a un calcul à 2023. Il y a un calcul à 2023. Pour la biso lobby, du 2021 au 2022, biso na chilo motoko sina ka awana kati. Après si bino moto nyonso, bande konanga poto boza bisika nyonso, biso totiki komba wana te. Biso toza toujours na combat. Boye ba bien que ndenge tondi engagement, peut-être okoma na nguna suka. Pona bato bakola na mbala liboso, na ko partager numéro ya portable na ngai. Et pesa makana plus 243 82 95 76 227. Je répète pour une meilleure audition. Plus 243 82 95 76 227. Message il est autour de babou. Yé, soki nani yango, soki Félix, soki Etienne. Etienne yango, kaka le même moto Etienne ya kufate, azaka. Aya kutuble batu mboko. Yo Etienne, soki kufa bunga di bela. Bon secrétaire, en tout cas bon secrétaire. Soki akufa, soki asela zali, soki akufa atende libela, soki azali abong sambok. Aya kuzwa mutoyo azo tuble batu na mboko. Makamni ressentiment, tate na sali 32 ans. Ressentiment sali mawa. Toke kaka boina lelota, ye nana yebseno asade ressentiment na mboko. Soki alingi ressentiment atene mbao na kananga. Udena mpunjimai awe na kisasa eza Congo mobimba do akeba oui j'ai tremblé nana collé pour tout à l'heure au moment de voir oh biche ezawa mutalo ezawa akeba en tout cas atika makamona 23 tokende ressentiment il y a 23 non élection toi na posé le TV là ameka a changé ye penza ye mutake abondi muyibi to benoni kabila akenda kende ya zu muyibi wana sani atimse aye bomba na chambre lelo azo discuter na kabila pole mutazana mbo kabila uli avande me bayokana ke peuple to webte bilo to di vote zali biso kaka pa fayu biso kaka pa ata to kufi ata to zali mutu ko changer te biso président na biso kaka fayu que message pour na mboka na ngai ezali solo boye ke mboka na biso ba congolais ba kolomboka oyo mboka na biso eza malamu te ezotambola malamu te ko banda na bakonzi na biso tina biso peuple congolais azoko souffrir na ndenge nini na ba point ebele misala eza te mambo ya classe eza malamu te donc c'est-à-dire éducation eza malamu te mambo ya vie sociale eza malamu te awa ye bando okota na bokonzi président na biso soit en disant que président eli bando ozwa bokonzi tomona peu de dollars banda nani premier ministre oyo atikaki ti lelo emataka or biso tomona soki président akoti mokonzi ya sika peuple congolais basepelaka kabila kotaka awa tomona tosepela me yo bando okota kaka to emataka donc souffrance emataka oloba pe eloko te oloba pe eloko te osala pe eloko te décision fe donc oza na mesure ya kozwa décision te. Oui, mboka oyo ekomi dirigé par les étrangers. Par exemple, souffrir parce que Kabila le père, oh la Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila, mais parce que le Oyazawa, Rwandais bazoko diriger mboka oyo, tozomona ngo ya teki minemwe par Rwandais pourquoi nani? Parce que azali en contact azana libala na Kabila oyo azali Rwandais. C'est pourquoi moyen makambo tambola na mboka oyo ezate awa tomoni ayoko tiela biso coup de feu wana tiela biso banda coup de feu wana banda tiela biso eloko nini esalaka abanga kobima ya Kabila yango ataka couvre-feu wana siko lelo pona aleka na télévision ndenga alobaka ndenga alekaka ndenga atiaka yango alobake
kobanda lelo tellement classe ebandi couvre-feu mpe nasala nini nalongoli sikoyo azozela nini etikali shida ya bapolisier ntango mituka ezoleka basenga bato ba 500 francs sikoyo ye na mayele na ye akozonga na televizio te alobake no kobanda lelo couvre-feu esali nini elungwe esili sikoyo azozela nini tala soki kaka bazokokontinue kosenga ba 500 francs na butu policier moko okuta ebembe na ntongo me na biso mpo na élection toza prêt mpo na kokende élection na 2023 toboyi na biso mambo ya glissement eza te meme lelo mpo toza sûr ke tovotaka moto na biso ata elobi lobi tokokende élection tobanga eloko te mambo ya glissement na Congo toboyi te soki ozokoka to tikiti loka liboso na otalisa mpo na Congo tosambela na nzambe liboso en tout cas nyonso oyo kokomela biso totya na nzambe liboso mboka na biso ya pena mabe makasi bato baza na kati oyo bazodirige biso baza na bolingo na biso te premièrement so totali na kati ya RDC courant tozala nango te ya biso moko nga na fai na Braza babeti nga na Braza barefule nga na zongi mais na kati ya Brazzaville eloko ya liboso courant yo kolemba ngo mais lelo na Congo oyo ya biso moko ezalaka te alors tosangana na basango tosambela nzambe makasi munguni oyo azokota po adétruire Congo ye nde akotika na soni mais toyoki bino bondimike tokende esi na mapona na 2020 totaki na mapona miso tokei bapostaka biso bapesaka biso moto oyo biso tovote te nini eteke peuple congolais koloba po ani tobundi lelo teke tozela si 2020 bon naoloba parti moko boye nakokozonga koloba mpona président Eli Fayulu eza parti balobaka une grande purification une grande bénédiction une grande mission donc c'est que pasi eyaka na esengo eloko soki eza ya yo ti ata bapesi yo okokosipa ntango te na maboko po eza ya yo ti ata na kati ya ndako mpo bana basepela na yo fo papa olakisaka bolingo na bana ntongo etani yo mbongo na mikate yango yo mbongo mikate yango mwana na lati uniforme mwa déranger papa eza te biso tozolia te mboka na biso moko mai passe courant passe dollar etelema banda na 20 000 bana président côté lomo te ezochange na Congo président to incompétent soki nazwi na 97 nazali na deuxième primaire na sele le père ntango akoti tous les loko ekitaki na se eza moto adirijaki ete mage papa biso na omela ete nyonso mpo na nga kutu namonaka ke nzambe akitisa ata moto etundika mboka wana bomengo bango bawelaka esala nini esila mpo tosila na bien po tomoni bango bazaka aposa intere na bango balia bamela batinda bana na bango na bapoto bango balia bamela biso toaposa bapoto te biso toaposa mpe na mboka na biso tovivre kitoko moto nyonso anviaka poto te toza bacongolais tobotami awa tokoli awa tovivaka na Congo toza bapaya te message na ngai ya liboso nazo lancer na Mr Chilombo tobaki na ye Congo eza paquet ya biscuit ya mutu te nazala masina awa na quartier 3 sur l'avenue Mukila na bimi lelo 3h du matin mai eza te natoka mai nazalaki a glisser na bakuluna et voir même mai ezobima na 3h du matin soko ratango na 3h na 4h ekei courant ya mari de nuit soki nde visiter yo eko visiter pendant 5 minutes ekei tozo souffrir na mboka na biso moko mais courant na biso bazoteka mai na biso bazoteka tozomema mai njile bato bazokende misala bazosokola te même pas purifier ya pamba ya kotiela bato na mai ya Congo to banda kobima solo ya mulungu solo ya bataba mpo na Chilombo mais ye aza na mai azovivre bazolia bazoteka babie ya Congo mais bakongole bazose retrouver te toza na kanda ya Mr Chilombo tala kilo soko mema yango na mutu olembi bakita yango na mapeka na soko olembi okoluka mutu akita yo mais yo ozokoka te na mutu okoki te na lipeko okoki te bwaka kilo na se mpo kilo amema yango eza ya yo te eza ya yo te eza pake ya biskuit te oyo botie bokabolela bakabundu awutaki mboka kabundu ngai nazala ndeko na nga pasteur oyo nga na pasteur aza muluba aobi na kabundu aza mwa puku moko ya moke na baluba aza lokola mpuku moko bayaka babengi ye finga makodia lokola oza mpuku yeba kozala lokola oza wana elobi eloko te na Congo tofina yo okomonana te toza bacongolais bezongisela congolais droit na bango kabuya yo moko maloba na yo elobi oza cochon
tika tobenga yo cochon tobenga yo ngulu parce que yo moko yebaki eza identité oyo yo moko pesaki bacongolais eloko liboso maponami eza mpona Martin Fayulu te maponami eza devoir ya peuple mais après 5 ans tous obligés il faut que maponami pour changement et ya na moka eloko peuple azoluka tozoluka nanu mutu oyo aza na souci ya peuple maponami eyaka na changement maponami eyaka na vie sociale ya bato maponami eyaka na bachangement ebele mais biso peuple tovotaka bato oyo peuple alingi mais résultat ya seni na biso epesaka biso mutu oyo biso totindaka te okomona tovote mutu na biso na résultat ono baaccord epesi bapesi mutu oyo ya bango nde eloko epesaka biso mpasi yango wana mais toza prêt ya maponami maponami eza ya IDPS te eza ya Fayulu te eza ya Kabila te eza devoir ya peuple bon devoir bapesaka te pourquoi eza nanu erreur ya biso moko peuple toza bapere poleur topesi confiance na mutu résultat esalami bongo te il faut to agir poleta yeba ke no bato oyo mutu bavotaki eza ye te babimisi mutu mosusu bato baza na raison mais biso so babimisi tomoni ke no nyonso tu ezaka normal tovandi yango omoni Félix azwaki pouvoir mais Félix aza na compétence ya kodirige mboka oyo te pourquoi ye abimaki te biso nyonso mpe tovandi tozomona ke no topete science bapesaka moto chance te biso moko erreur eza ya biso moko yango ozomona mboka ezokende na libulu soki totelemelaki dossier ya résultat ya manga peut-être lelo Félix aza président te olobi nini message nange eza boye peuple congolais abongama abongisa arme na ye arme eza kozwa carte arme eza kokende na bureau ya vote peuple congolais nyonso tu abongama ayebake no na 2023 élection ezali mutu akoma oyo akosimisa élection na mboka oyo aza te oyo alobi ke no élection ekozala te akokutana na peuple congolais na kati ya balabala lelo Félix akomi président tata na ye na 2006 atiaka non na mboka oyo tata na ye atie non Kizenga ayebisi ye non alani wi soki ke Kizenga atiaka mpe non ye atie non lelo peuple na badepute na biso bato ya bawewa tolingi tokoma badepute ndenge nini ye lelo Félix aye kozwa pouvoir na nzela élection soit disant élection mais biso toyebi ke eza baaccord biso toyebi eza baaccord mais na ndenge na bango bayebi ke azwaki na nzela élection ayebaka élection ezali abongisa soki ye azomonake na bangi nde mbongo ya kosalisa élection eza te kongo eza monene tokotia chacun 500 francs tokosalisa élection na mbongo na biso moko abosalake mbongo ya 100 jours eza ya ye mais ayebaka peuple congolais aza déjà prêt 500 francs à chacun tokosalisa élection na kati ya mboka soki eza te ye kotika mboka oyo ndenge Mobutu atika ndenge Kabila lelo akomi telecommande na ye naza na eloko kosala commentaire te Chine Rambo soki Kabila soki nani wana etali ye biso tozotala ye signature mboka eza na maboko ya Félix eza na maboko ya Kabila te soki Kabila lelo azokomande eza nde Félix moto apie Kabila makolo po réunion ya Genève ezalaki bongo te réunion ya Genève ezalaki ke il faut balongola régime kabiliste mais ye ake kosala réunion na ye soi-disant ya kozwa pouvoir ye azalaki na mbongo te ebembe atata na epole na poto esali mbola boni eye na reni ya ye mpo ya kosala baaccord na kinga kati abosalake ayebake élection ezali soki
IDPS eza moke. Parmi la population eza na kati ya Congo, IDPS eza moke. IDPS baza moke. Basala sentiment te que élection eza te. Tozokende élection. Tala saka na otambola nango. Kofuta eza te. Olofuta bato te. Makambo ya recensement eza te. Tosalaka awa makambo ya recensement eza te. Makambo ya recensement eza te. Oboyo kobakisa bandeke oyo topusane. Makambo ya recensement eza te. Na enseignant. Nazonyokama. Tala saki nanga. Tala ndenge nazotambola. Mais bino mabumuze boye vi. Mais bino enseignant balobaka olobi babonisa salaire na bafutaka yango te kaka ba nouvelle unité yango mbongo euti boye détourné osalaki élection mpona nini mpona konyokama donc bino mabume vimba ale population basouffrir ale biso totikala kaka boye kongo kaka boye kanda ozoka kongo kaka boye kongo kaka boye na mikanda pays riche mais bato baza na kati ya pays bazosouffrir. Bon papa journaliste omoni mboko toana kanda Chilombo azonyokola biso tozosala boye tozolia na pasi tozonyokama mpona nini courant ezalaka te mai ezalaka te tozonyokama ndenga na yawa na yakoyebisa tolingi ye te biso yazokosa biso tokende na barecensement biso toboyi tokende na baélection toboyi barecensement wana recensement ya kutu baza bamayele te recensement wana ezopo papa biso moi biso jeunesse ya lelo tosi tofongoye misu mutu akosa biso lisusu aza te twa liboso tofota papa Martin Fayulu président élu tant wana bakosa biso tozalaki aveugle mais cette fois-ci toza sous aveugle te tofongoyi misu donc toza résistance tokotika tu konima te buzoba na mboka na biso jeunesse ya lelo tosi tofongoyi misu toyebi déjà bamakanisi na bango na Kabila wana baza kaka donc akokanga bango mibale bazokosa biso bakosala mwa eloko mo boye Kabila bengeki omoni beta mwa boye moko boye posa bo onekaize bango akobeta mwa boye omoni akosa biso na badiscours kisanu mebanda yayebi likongo te bakosaki alobi ke pasi na Kongo ebandi na oyo bakisanu mebanda kisanu yango bana mebanda ti bubu ye kisanu yango tozo eloko moko te ka kisanu mebanda sentiment boloba bayoka oyo nini bon mboka na biso pena na minute oyo ezali pena ke lokolo ozali ede makolo lokolo moko ebukani yo okomi koluka position batia ata plaque bandenge moko boye mais esimbaka te eloko na regrete kaka na union salité oyo basalaki wana oyo tobengaki yango union secret mais toomona omina eza union salité mpo na union salité wana basalaki wana epodri nango eloko te lelo tokomi omonake Augustin Kabuya kuna komi na ye coach agangaki Kabila ndenge aza bongo ndenge akei soki aye bakata ye loboko basala boye lelo komi caution mboka na biso ezotambola bien te tozolela mpena fort tala neti biso bakombata ya ingeta boye ifo kuna kende kunchiki me nake nchiki te mpo transport passe lelo esu toyoki boye bachande lisu ministre ya transport ekomi lisu mutu mosusu en tout cas pena tozolela makasi mpo na mboka oyo que bino ba chaîne pourquoi si comme on dit maintenant cause de la rama pour le 2023 na place que to na la place to biso toza na sima Martin Fayulu wana ko bangela ngote biso na to koyoka ne o ne président Elinda ko yebisa biso mamu ya ba 2023 na groupe MSP to mona musika to kola na mamu pe Chilombo to landi na Kabila ya kana kingakati obongo biso na changwa poto la ndelo nini ezanga to zela ba ke président Eli Martin Fayulu soki apesi nde nzela yango nde tokosala bamakambo wana nyonso biso tokobanga te toza mpena très à l'aise makambo te ke élection 2023 kosalisa te tokende na recensement wana biso etali biso te biso tozala na posa kaka ke mboka na biso changement nde ekota Chilombo efo tolanda ye Chilombo aosalisa biso bavanti journaliste ezopesanga pasi na soni. Donc nous sommes salis, nous les Congolais.
Ça ne peut jamais se oser. Chilombo, c'est pas un royaume pour toi. Si ça ne semble pas d'aller, il faut cesser. Au cours de missionner, au cours de tikate, hein? T'as ce moni que non, et Simba, tu tiki nzela ba misuba seni, ba lekit. Ils ont passé. Namawa, l'Afrique berceau à humanité de yangoyo. Boye modèle yango de yangoyo. Ah, boni bino lokuta boye. Na sima lo toko, bolembwa, ba promesse belé biloba lo bebele. Ko ba yoka ke yo lobaki. Toi tabatonga mboka na maloba te. Il faut misala et les kamaloba nebele. Si que peuple congolais ni pena bozo sera poko bunda ko na mboka na bino. Mutabata mais les tons na maele. Si vraiment le peuple est souverain, qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons se battre pour notre pays. Mais ils ont secret. Solo bandana tongo pourquoi? Et baniteza le roi Mukolo, moi Nzamba Roya. On comprend qu'il pleuve, qu'il neige, nous devons se battre pour ce pays. Bon, mboko tofando nete zana présidente, nete zana ba dirigeante parce que mboko tozali awa. Eloko olazake zana batu ba dirigeant ngwe sate. Pour insécurité na mboka, eza na capitale na bene eza na kata capitale awa. Kule zate misale zate ni rien ne marche. Même dans le bureau union sacré par le gouvernement, qui dans le président sa consultation à CDC. Moutanoma sa consultation à CC. Premier ministre sa consultation à CC et l'autre mot sur marché et ça teka to batcha bisona liboke nzala pasi liwa. Tozo sengo secours nzamba et de bisoneta sa ka banisa yele. Na minito tozo baté mboke sa dirigé na président to présenté. Merci papa pour la dame pour que papa ni ne pena bozo sala pona mboka na ko tika ko lela bo mboka eza maudit. Puisque bato bazo dirigeant nzamba lingi bangote likambo esalamaka bakuraka kokutala me bango bakonfo batala ke eloko nini ezo marché te na mboka balukaka ba chef coutumier balukaka bato ya nzambe bokoyeba wapi mutu ya nzambe akozana message mpona kosauve mpo na ntango ya joseph esalamaka na ntango ya daniel esalamaka na ntango ya eli esalamaka mais bino bozozwa biloko te bozosangisa bokobenga bapaster bokobenga manini boke kuno toke na palais du peuple baleli basali bafete bafandi peuple aso ekomi kosouffrir même militaire akomi kokende na butu akende kokanga motu na ndako na ye abotole mbongo ayiba militaire anteni toke na eske mboka eza dirige mboka ti lelo eza na président te eza na badirigant te eza na se